olanda émission ya Mama Bijou na mukula lelo ngandi kola bilo moi si na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or na ya pamba te so na yebo seke na yeli bino lisolo ou ben na ko lambela bino lelo Mama Bijou d'or na ye na émission na ya AMC on a prometa ki bino o ezalaka chaque dimanche. Mama Bijou d'or lelo nazana 5 personnes au leka na émission ya lelo nazana 4 filles non 4 garçons na moi si moko. Na lobaki mingi 5 surtout comme na 6 il faut Mama Bijou akata émission na 2 parties mais le la bazali 5 na sala yango nyoso tuna nini moko po na bazali 5 en tout cas bolimbi sina bande konyoso ba omona ba émission na ba on journée à lelo dimanche té parce que Mama Bijou a commis ko trier ba vidéo soko sala linga vidéo eza na son malamu té na olekisa yango té soko sala linga vidéo eza na image malamu té en tout cas je suis désolé na kolekisa yango té na kolekisa kaka 5 personnes oyo na trier na mokolo ya lelo. Mama Bijou d'or abaki c'est une émission na ye oyo kozala chaque samedi eza émission ya ba star eza émission ya ba promotion eza émission ya ba publicité mutu nyonso tout ozana olingo sala moi promotion ya nzembu na yo luka Mama Bijou d'or de lundi à vendredi pesa Mama Bijou d'or vidéo na yo Mama Bijou d'or akosalela yo promotion ya nzembu na yo ou bien promotion ya musala na yo ezaka pona ba musicien te eza pona ba ndeko na nga basala ka théâtre osala théâtre na omoko donc ozomona ke wi gaz et dîner batu babosa na yo yaka leka na émission totia yo na net en tout cas tozongisa gaz wana o esila ozana besoin batu ba yeba yo bandi musala na yo sika luka Mama Bijou salela Mama Bijou vidéo yebisa batu ba yeba yo pesa moi donc pesa moi identité na yo bimisa moi musala na yo talent na yo oyo zalaka nango batu ba découvrir soki ozali nani donc eza pona batu théâtre eza pona ba musicien ezali pe pona donc ba joueur ou bazalaka na yo mutu salaka box salaka na yo catch salaka yo na yo ni eza vraiment ka pona ba star et puis to bakisi pona ba publicité donc so ozana publicité ya eloko na yo ozana besoin ba salela yango publicité na Mama Bijou opesi Mama Bijou d'or vidéo na yo ya eloko na yo esika ezali donc ceux qui po lingo bengisi Mama Bijou sur place Mama Bijou d'or bosali publicité bino mibale ensemble mais na kolekisa yango kaka samedi donc samedi ezaka journée ya ba star na journée ya ba publicité donc numéro na nga ezana se mutu ozana besoin ya ko contacter Mama Bijou pour ça la promotion eloko na yo pour ça la publicité ya musala na yo en tout cas lukanga na numéro ozomona ngo nase donc wana ezali kaka pona chaque samedi l'émission la biso ba AMC ezali kaka pona chaque dimanche donc lisolo mutu ozana posa pesa Mama Bijou lisolo pesa Mama Bijou lisolo na Mama Bijou obeta lisolo na kaka vendredi donc vendredi nde na kobeta lisolo ya mutu nyonso oya pesa nga nde na obeta lisolo na vendredi de lundi à jeudi tozana ba jour auto lambaka to lakisaka ba recette nasi mutu nyonso tout boko comprendre ndenge Mama Bijou d'or a classé musala na ye bon contacter Mama Bijou d'or ozala jamais dessus lelo tozali na 5 personnes au bazo leka na émission ya Mama Bijou il y a ba amser 4 garçons na mwasi moko nazo la bino ndeko na ya mobali na kombo ya Didier Mbongo et puis nazo zongela bino pona koyebisa bino qui est Didier Mbongo bon découvrir Didier Mbongo bala basi bo zalawana bo simba babik pona koma numéro ya Didier Mbongo ye wana mobali kitoko natie mbote la bande votu o bazui occasion o ba Rolanda émission na biso oyo et pas ya maman na biso Bijou aussi donc on a pour se présenter comme on a Didier Mbongo nazali réalisateur de profession caméraman monteur vidéo et puis designer résident à Kinshasa na République démocratique du Congo na sali ba étude dans la primaire na collège Christo Molobeli puis ba étude secondaire na kosala na groupe solaire de Mongafula GESCOM et puis na kosala escanzo pe diplôme et après na kosala université na kana Congo ndesika na ko bima réalisateur de profession Timbongo en fait azali cadet d'une famille de 2 garçons donc tous à deux moi je suis le cadet de la famille Dimon aza célibataire ayelelo pona ko lukaraka amser oyo nzamba routine to o esprit ne ko beta qui a s'intéresser nanga
Donc bacondition za mingi te econdition ezalaka fo ayeba nzambe azala chrétienne ayeba nzambe na vrai sens du mot de deux il faut azala kaka motu mo asolaka bien ayebi korespecte nature et puis ayebi kotosa barègle ya mokili ndenge esengaka. Donc c'est avec lui ou c'est avec elle nde tokosala relation na. Donc âme sœur nanga peu importe pays, peu importe sika ozali soki ane alobi ke non azalaka chrétienne azalaka moto azorespecte oyo mokili oyo nzambe azosenga. Donc akoki kocontacte nga na numéro nanga ezali plus 243 90 46 27 631. Je répète, plus 243 90 46 27 631. On est à WhatsApp et puis appel normal. Dans ce bengi pour frère Nabino Diembongo. Je ne peux pas terminer sans pourtant remercier la grande dame, hein, donc la maman, je suis bien que la big mama, Bijou moi aussi, depuis Allemagne, donc par moi c'est trop ici que vous allez. Merci pour l'occasion, merci pour l'émission qui toque au sali pour l'enco et des bisous, tout le kaba âme sœur partout bazali. Check check, merci. Wow. Amser ya ndeko langa Didier Mbongo esiko zali ozaya kosepela mobala za kitoko nayebi que ozwi déjà position pour ozwa déjà numéro ya Didier Mbongo. Numéro ya ndeko na biso ya mobile na kombo ya Didier Mbongo ezali 00243 90 46 27 631 na bandeli code ya Congo 00243 90 46 27 631. Amser papa langa Didier Mbongo monana. Papa langa Didier Mbongo abotami na famille à 2 garçons. Papa langa Didier Mbongo azali réalisateur. Mobali mutu eza kosala. Papa langa Didier Mbongo alobi Amser na ye ayeba nzambe parce que balobi moi si soki ayebi nzambe te mobulu alobi moi si na ye ayeba nzambe atosa azala mwasi moko atosaka mobali azala mwasi moko azali soumise azala mwasi malamu parce que ye azali mobali malamu bokosala couple moko ya kitoko parce que papa na biso pe abangaka nzambe. Donc amser ya papa na nga ya amser ya papa na nga Didier Mbongo esika ozali oza ya kosepela parce que ozwi un beau garçon mobali mutu eza kosala ko hésiter te benga papa na nga Didier Mbongo okosepela mama Bijou aza na besoin azala marraine naza na besoin bobima bosala ba témoignage ke grâce à bidon suivi ndenga na bala nayebi ke ekosimba parce que kala mingi te sikoyo nazotela bino numéro ya ndeko nanga ya mobali na kombo ya Junior botu nanga Junior nini Junior Mobutu yoka kombo oyebi kombo wana te Junior Mobutu eyindaka mabe mukomso na kozwa Junior Kabila awa botala Junior Mobutu après na kozongela bino napesa bino numéro ya papa langa Junior Mobutu. Junior Mobutu. Bonjour la famille, moi c'est Junior Dao Mobutu, gradué en communication et puis aujourd'hui naza chroniqueur YouTube. Donc en fait lelo sogi naza awa nazo luka moi signant surtout oyo âge nae zo varié de 30 jusqu'au delà. Son habit de 30 jusqu'au delà, donc âge n'a pas souka, donc 40 45, donc 40 45, donc âge oyo basi oyo ngana zoluka vraiment, donc pour la relation moko amoureuse, donc pour la relation amoureuse vraiment, donc contactez-moi dans mon numéro plus 243 donc 85 132 88 90 plus 243 85 132 88 90. Donc ceux qui ont moni qui vous a intéressé, donc au comelingo contacter na numéro oyo na pesibino. Merci. Donc je suis vraiment disponible na
oyo surtout âge na bango ils varié de 30 jusqu'à 45 ou soit 50. Donc tout ce qui en a, vraiment je suis disponible. C'est vraiment pour une relation amoureuse et puis sérieuse. Donc vraiment les lots au moni donc mutu surtout azala na besoin azala na mutu moko boye oyo bazo passer relation moko eza sérieuse. Vraiment je suis là disponible, contactez-moi et puis donc je suis opérationnel à tout le monde oyo baza intéressé na demande na offre nanga. Merci beaucoup. Ok, bomoni papa nanga na kombo ya Junior Mobutu nazopesa bino numéro ya Junior Mobutu amser ya papa nanga Junior esika ozali ya kosepela zwa déjà papier zwa déjà bic okoma numéro ya papa la biso na kombo ya Junior Mobutu. Numéro ya Junior yangoyo 00243 85 13 28 890. Numéro ya Junior Mobutu nazo komango na se na bandeli 00243 85 13 28 890. Papa la biso na kombo ya Junior alobi babotami na famille à 5 personnes. Junior Mobutu azali 3e de la famille. Junior Mobutu avandi na Bandal. Junior Mobutu alobi mwasi na ye âge ezala à partir ya 30 ans komata tina ba 45 ekoki koleka nango mwa mukie mais à partir ya 30 ans ye moko yebi pourquoi alobi mwasi na ye à partir ya 30 ans. Papa na biso Junior Mobutu atangi ba classe na ye ebele. Papa na biso Junior Mobutu alobi mwasi na ye mingi ka oye banzambe ozala mwasi moko soumise. Donc mwasi ya papa na biso Junior Mobutu ozala kosepela parce que mobala azawana aza mobali kitoko alobi mingi makambo mingi okoyeba ngo na privé. Numéro na ya téléphone ezali numéro wana ezali numéro ya WhatsApp ezali pe appel na kokomango na se benga papa na biso Junior Mobutu ozala jamais dessus parce que mobali azawana. Mama bijou na lobi bobuka na te libala ezali na Bidor TV na posa ozala marraine. Nazotiela bino sikoyo ndeko na biso ya mobali na kombo ya Juma. Nazotiela biso papa na biso na kombo ya Juma et puis nakoya koyebisa bino qui est Juma. Bonsoir bandeko na nga nyonso. Kombo na nga ezali Juma. Kombo na nga ezali Juma Fade. Naza justement na commune ya Lingwala na Kato Sakarande. Kombo na nga ezali Juma. Justement na yokaki sango pena ya émission ya mama na biso o azali kosunga peuple. Justement naza na pousa ya mwasi moko kitoko na niveau Europe, na niveau Asie, na niveau partout. Naza na posa pena ya mwati, je suis célibataire. Nazali de donc à ma part pena ki ya ko senga eloko naza na posa ya mwana sali vidéo oyo ya mwana tindi na émission ya mama na biso ke naza kondima te ke nakoki pe kozwa mais soki na moni nde na ndimi kombo na nga ezali Juma nazopesa bino ba numéro na nga ya téléphone. J'ai deux numéros Orange na Vodacom ezali plus 243 89 20 21 984 plus 243 89 20 21 984. Na bande sous deuxième numéro na encore plus 243 82 160 10 21. Na sengi pena na mwasi o nyonso to nzambe oya kotinda wana mutema moko ya bien oza na comportement bien donc na poni ekolo te donc nyonso tu oya komona na o nzambe atinde pembeni nanga na kondima ye yango wana nasali mwa bavoitio na tindi ete elekana bato mpe bamona mpe namona ke wi ke basi mpe baza oyo mpe bazoluka mibali biso pe yo tomonani biso pe tozoluka soki nzambe asangisi biso ekozala malamu mingi pena
Merci beaucoup. Na rappelé bino susuke naza na posa na bino basi ou bien mwasi ya kitoko. Merci beaucoup. Waouh, ya munene kwei donc bomoni papa la biso na Congo ya Juma. Nazo pesa bino numéro ya téléphone ya papa Juma. Bongo la meka koyebisa bino ata 2 paroles makambu o papa Juma atindinga na yebisa bino. Numéro ya papa Juma ezali 00243 89 20 21 984. Na bandeli na komongo pe na se awa numéro ya papa Juma ezali 00223 89 20 21 884. Donc papa Juma alobi ye mwasi na ye kaka azala kitoko, mwasi na ye ayebaka ko respecter mobali. Donc ye akipe na ye ekolo te, okokoza na ekolo nyonso tu, so nzamba tindaki kaka yo ozala mupandi na ye bima na canal ya Bidor TV, na canal ya émission oyo ya ba Amser. Mwasi na ye bima aponi te, aza vraiment exigeant te, mwasi na azala non, mwasi na azala kaka kitoko kaka lokola mama bijou. Mwasi na ye azala kitoko, donc ya lingaka basi kitoko, aza wana aza célibataire, na babali te, na boti te, alobi Amser na ye makambo mingi koyeba ngo na privé, benga papa Juma bosolo la parce que azoluka mopandi na ye oyo nzamba otindela ye à travers Bidor TV. Siko nazotela bino papa na biso na kombo ya Star Love. Papa na biso Star Love azali star, aussi boyoki kombo star. Bon découvrir papa la biso Star Love, comme ça na zonga na pesa bino numéro ya papa la biso Star. Bonjour partout dans le monde. Naye kosa la mission oyo na chaîne ya Maman Bijou d'Or parce que naza koluka mwasi oyo nga na kozala na ye. Mboka nyonso ozali naza koluka mwasi partout dans le monde. Contactez ngai na numéro oyo plus 243 89 54 933 26. Un numéro na contact. So benginga ozonga directement. Eza pe numéro ya WhatsApp. Moi so za posa na nga abenga na numéro wana parce que nazoluka mwasi oyo na kozala na ye. Chaîne ya Maman Bijou d'Or TV. Chaîne na eza Bidor TV. Vous s'abonner massivement. Vous s'abonner massivement na chaîne ya Bidor TV ya Maman Bijou. Chaîne moko eza kopesa bilengi ya makasi. Chaîne moko eza goût kitoko. So vous s'abonner nango ekosala bien makasi. Ekosala bien makasi. Chaîne wana vous s'abonner yango. Ngai nazali na nga naza pona bino basini oyo baza na besoin na ngai ba contacter nga na numéro wana naza koluka mwasi Maman Bijou d'Or. Chaîne moko kitoko. Chaîne nango komo nango Bidor TV. Bon s'abonner massivement. Bokomona la visibilité kitoko na chaîne na ye. Naye yo naye ko s'abonner. Hey. Naye ko sala émission et pas ya Maman Bidor TV. Mwana mwasi azana bezelanga contacter nga na numéro na pesibino. Ngayo nazawa na luka nanga mwasi azana besoin nanga abenga nga na numéro na kana chaîne na chaîne YouTube oyo ya Maman Bijou d'Or TV. Ko s'abonner au mona za kitoko pour makasi. Ya kitoko chaîne mo lengi. Zoom. Ok, bomoni papa na biso na kombo ya Star Love. Papa na biso na kombo ya Star Love na pesa numéro ya téléphone ya papa na biso eza appel eza pe WhatsApp. Papa na biso avandi na Kin na Congo. Numéro na ye ezali 00243 89 54 23
326. Numéro ya papa na biso avandi na Barumbu. Papa na biso bazali 6, azali mwana suka, azali cadet. Papa na biso alobi ye nanu aboti te, ye nanu abali te, aza vraiment célibataire, aza na mwana te, aza na engagement moko te. Oh mtoko lobake mwana star ye yo non nanu aboti te, azoluka mwasi po babandela vie na bango mibale. Mwasi okozala na mwana, okoki kozala na bana, me ye aza na mwana te, akoyamba mwana na yo. Donc ndenge olinga mama ndenge pe akolinga mwana ou bien bana. Soki pe obota te azali wana azozela mwasi ya vie na ye amonana à travers Bidor TV na chaîne oyo ya émission ya ba amser oyo bato baza ya kosepela, bato bazozwa ba coup de fil, bato baza na ba projet déjà ya kobalana. Mama Bijou D'Or alobi pourquoi pas azala marraine, pourquoi pas un jour bobima awa pour na kopesa témoignage que grâce à Bidor TV, grâce à émission na biso ya ba amser nazwaki mwasi nazwaki mobali. Siko nazo kotela bino ndeko na biso ya mwasi nalobaki lelo baza 4 garçons, nasina lekisi 4 garçons, totikali na fille moko. Ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Igete. Mama na biso Igete aloba na se. Donc amsera mama Igete. Donc wanotia lito ipeza makasi po aza na mongongo moko wow. Natieli yo mama, natieli bino mama Igete, nazo zongela bino po na pesa bino numéro ya téléphone ya mama Igete. Bonjour. Ngai kombo na ngai Igete Lukoki. Nafandi na komina Ngirngir na baba Yangambi. Nazoluka vraiment ma vie. Nazoluka vraiment à cause de la culture ya chaussures manga vraiment. Je suis là vraiment non caresser, même ma déception dans mon boulot, même ma blessure intérieure, peu importe ma putana, même ma zawapi, moi je suis vraiment là pour caresser. Ça n'a pas de caresser mon témoignage. Soyez vraiment les bienvenus à Kermanga. La prière Kamakoyamo, vraiment dans mon témoignage. Je t'aime vraiment beaucoup. Bisika nous vraiment. Zombinanga pambolayo, nazozila yo la maboko kufungwama, nazozila vraiment même ozalaki même badeseva yo, okuta même na mobibili, obaki non ngasute twetu yaka palanga okarise motema mokosinyo bibelanga pesa lusuza. Soyez les bienvenus motema. Je t'aime vraiment dans tout mon cœur, ton cœur. Vous allez vraiment visiter. Moi, je suis là pour caresser. Je t'aime beaucoup. Wow, amser ya mama Igete oza ya kosepela. Ozwi mwana mwasi moko okozwa mwasi ya kitoko o alobi ye mingi kaka tendresse. Esika yo soto ozali so ozala ba déception ye azali wala kosilisa o ba déception nyonso ye tendre ya suka. Donc aza na tendresse moko, donc na on mona tendresse a boité na basi. Amser ya mama na biso Igete kombo na Igete Lukoki. Mama Igete Lukoki avandi na Ngirngiri na si ozala déjà ozozela numéro ya mama Igete bengai okozala jamais desi. Mwana mwasi malamu, mwana mwasi kitoko, omoni ndenge ndeko na ya mwasi aza jolie, aza belle fille. Nazo pesa yo numéro ya mama na biso na kombo ya Igete Lukoki. Numéro na eza code ya Congo 00243 85 16 39 499.
benga maman na biso Iguette ozala jamais dessus numéro ya maman Iguette yango yo 00243 85 16 39 499. Maman Iguette, benga maman Iguette alobi maman Bijou à travers vidéo TV dans la posa ma pamboli nanga emonana na yebisaki nzambe ane oyo ezala ane nanga ya mapamboli nga pe na yebisi maman Iguette amen parce que nzambe akosala maman na biso Iguette donc bazali 7 maman na biso Iguette aza mwana ya liboso donc bazali 7 na famille na bango azali mwana ya liboso na libumu ya mama na bango na papa na bango donc maman na biso Yvette alobi azana mwana na ye azali na 6e primaire azoke na première CO alobi azana mwana na ye mobali oyo akolinga ye alinga ye na mwana wana aza basi oyo bazala te ka bota po abomi mwana non azana mwana na ye azali na 6e primaire alobi linga ye amser na ye sikozoyoka ye linga ye na mwana na ye ya mwasi donc une jolie fille oyo kobokola mama Iguette alobi benga ye azala mwana na ye aza mwasi moko atambola na kobuka lokota te asi abota azana mwana na ye moko kaka ya mwasi aza na 6e primaire mama na biso Iguette alobi vraiment azoluka numéro ya chaussure na ye à travers Bidor TV azana besoin ya numéro ya chaussure na ye donc alobi mobali na ye kozala jamais dessus parce que azala vraiment na tendresse ayebi ndenge nini ba soignaka mobali mama na biso Yvette alobi ke azali mutandu aza mutandu 100% mama na ye mutandu papa na ye mutandu na ye bisi déjà commune na ye avandi na ngiri mwana mwasi bomoni ye mwana mwasi kitoko aloba na se aloba malembe alobi yende vraiment côté douceur tendresse aza nango donc amsa mama na biso na kombo ya Iguette na yebi ki oza déjà ya kosepela parce que mwasi na yo azozela yo na maboko ya kofungwama alobi ane oyo eza ane na ye ya mapamboli bima parce que ayebi ke ane oyo ye akozwa numéro ya chaussure na ye akozwa amser na ye ya mwana na lobi ke mama na biso Yvette apambwama na travers Bidor TV nga naza na besoin ya ko balisa naza na besoin ya kozwa ba témoignage ya malamu un jour bobima boloba ke grâce à Bidor TV grâce à émission oyo ya ba amser nga na pitana na numéro ya chaussure nanga nasi po na lelo tosuki wana na laki da bimiseli bino 5 amser ya mkola lelo na bandaki na papa na biso na kombo ya Didier Mbongo na ekotela bino papa na biso na kombo ya Junior Mobutu na ekotela bino na papa na biso na kombo ya Juma na ekotela lisusu papa na biso na kombo ya Star Love na ekotela bino lisusu mama na biso na kombo ya Iguette Lukoki ba amser mwana mwasi nyonso to esika ozali oluka mobali mibali eza na frontière te mingi bandeko na biso ya Congo bazo signer na bango parce que bango balobi mingi vie na bango etali bango bazo signer na bango parce que bazo luka ba amser na bango esika nyonso to bazali badima donc bandeko na nga o bovandi na Europe ozala na Belgique ozo luka mwasi solela mama Bijou do video mo ya mukie kaka ya mukie kolemba ba pelle yebele te se présenter yebisa batu kombo na yo lobozo luka amser et pour passer numéro na yo ya téléphone parce que ça vidéo mama Bijou do moi sala musala na ye ezalité mingi bazo benga bazo ba mama Bijou sikoyo vidéo sikoyo bazo banga bazo boya ka pour la vidéo mais na sala nini sans vidéo pour maman Bijou to benga binote batu bazo benga bazo uta par-ci par la figure za na banda la zui bapele belé ya ba na France maman Bijou ayebi batango te mais ba bimi na bango batale émission maman Bijou do ya ba amse bazo sepela na bango ba amoni mwasi a sepeli ne abengi comme pendenge na tie ba amse alelo bato ba kobenga bango maman Bijou ayebi bango te na yebi ki à travers nzambe o maman Bijou asambelaka bato au 5 bakozwa appel muto ozala kati ya ndako zoyoka soni en tout cas sala makasi sela maman Bijou do vidéo pesa ye alekisa na émission na ye ya ba amse parce que yango nde makambo
nazopesa mbote mingi na famille na nga mosi esika bazali. Napesi mbote na ya Lilibesa na Belgique, napesi mbote na Mado Spaghetti na Belgique, napesi mbote na Blandine Boula na Belgique, napesi mbote na Maggie ma copine na Belgique, napesi mbote na Jolie ma copine na Belgique, Maman Jolie. Napesi mbote na Maman Meje na Allemagne. Napesi mbote na mama na biso mama Viviane na Allemagne, napesi mbote na mama na biso Bernadette na Allemagne, napesi mbote na mama Justine na Allemagne, mbote na mama na biso Kijabron, mbote lisusu na mama na biso Mi-Amor Gisèle Mi-Amor na Cologne, mbote na Paola de Switzerland na kata Suisse. En tout cas, mbote na Maman Mireille na Hollande, mbote na ma petite sœur Sandra Lina na Hollande, mbote na batu nyonso to bayebi Maman Bijou, mbote na Nathalie Beno na France, mbote na Maman Clotilde Yeki na France, mbote na mutu nyonso bayebi Maman Bijou na oyo kikombo na yote, mbote na Maman Rita na Suisse. En tout cas, mingi na bato ba soutenir nga, mbote na Fatou Boka na Cologne, mbote na Fatou Mosa Papa Jean-Marie na Belgique. En tout cas, mbote na Maman na biso Wiville parce que na Zindorf yo benga nga, Maman Bijou na sepeli na recette. Mingi na bato ba soutenir nga. Merci na bato surtout ba soutenir Maman Bijou bisika surtout bozali ba commentaire na bino Maman Bijou do lela yango, mbote na Maman na biso Ariane. Boza la kati ya botema, bo continuer ko commenter, bo continuer ko tia rabagère, bo continuer ko s'abonner massivement à Bidor TV parce qu'il y a monde makam. Na loba ina no avant to ko magie to kokisa ba nombre Maman Bijou alingi po musala na e banda kwa. Na pesi ba abonner na nga tumbote la linga bino mingi sa bino Maman Bijou sala musala te. Bo contacter Maman Bijou ko pesa Maman Bijou ba vidéo na bino asala émission na ya ba Amser. Bo continuer ko pesa Maman Bijou abakisi émission na chaque samedi ya ba star. Pesa Maman Bijou vidéo na yo Maman Bijou otia na Bidor TV na linga bino mingi. En tout cas chaque dimanche bozala na pona kozwa kotala ba Amser o babima na émission Maman Bijou et puis vraiment nazo senga bino vraiment na mawa nzambe oluka mobile oluka mwasi pourquoi pas. Ba Amser bazo bima et pas Maman Bijou bazo sala GT ba oluka bibali ba oluka basi ya solo. Donc contactez bango okozala jamais dessus. Maman Bijou do asa tia mobile asa na France azali na Allemagne azo luka mwasi tina lelo. Maman Bijou do ata bandeko na biso bazali na Afrique du Sud. Maman Bijou do ata bandeko na biso balika na Congo. Maman Bijou do azo tia bandeko na biso partout. Donc bozala wana bo benga ba Amser Maman Bijou do aza ya kosepela po ebike grâce na ye batu bakobala na linga bino mingi. Donc donc kala mingi te Maman Bijou do aoye la bino lisusu ba Amser na ye mais to kutani semaine prochaine bazalaki ebele Maman Bijou do alobi ba bongisa ba vidéo na bango pona dimanche prochain. Na linga bino mingi bayo.